Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. La radio Lisolo maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Lisolo avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia. Ah, likambo oyo epai nanga kaka mokosa. Likambo oyo epai nanga mokosa. Tike sala ngai mokosa DSV. Ah, likambo oyo epai nangai. Vous êtes bien toujours branchés sur la W Radio-Télévision Lisolo. DSV en personne quoi. Likambo na yo epai nanga nde mokosa. Esalinga pasi eswinga koswa. Oh soki nakanisi. Oh femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, je pense à toi. Nde ezalaka boye. Ah, likambo na yo pasi eswingai. Ah, likambo na yo ezali pasi. Merci na bandeko nyonso bozali branché sur la W Radio-Télévision Lisolo. Ezali toujours yabino DSV Diana sous le photo de vous pertale. Likambo oyo esali ngai mokusa. Esalinga mokusa na nzoto. Ezali likambo na ngai te, mais ezali likambo nde ya mposo. Bandeko balandi sur la W Radio-Télévision Lisolo. Pona koloba mingi te ya solo moto moindo. Moto moindo azali kaka pasi. Moto moindo azali pasi mingi bandeko. Botala ndeko na biso ya mwasi otobengi femme noire, femme africaine. Ya solo bandeko oyo foto oyo bozali komona bandeko na ngai. Pona nini africain alingi suki na yete pe africain alingi poso na yete. Oyo nazali kotuna nzambe oyo asala biso. Moto moindo awita wapi? Pona nini poso oyo moto moindo akolinga poso na yete. Bandeko oyo bozali kolanda biso na kosenga na bino bandeko nyonso oyo bo pakolaka ba produit ya hydroquinone to hydroquimbombolo. Bandeko botala lolenge bandeko na biso ya basi ndenge bakomi. Tala ndeko na biso ya mwasi, tala suki na ye, tala elongi na ye, tala ba cancer ndenge beti ye, tala ndenge aziki, tala monoko na ye ndenge komi mwindu me ya ateli, monoko eteli te. Bandeko na ngai, botala mukongo na ye bandeko oyo bozali komona. Mokongo na ye ezali vraiment bandeko na ndenge moko oyo ya kokamwa vraiment bandeko ezali kokamwisa ngai. Ya solo bandeko oyo bozali kolanda biso ata balukaka produit ya hydroquinone boye tireka ata bapakolaka produit ya hydroquinone. Eske ndeko oyo azali na mobali na kati na ndako to azali ndubili? Bandeko nanga ba femme congolaise, soki obotama mwindo tikala mwindo, mais soki obotama ki moto ya pembe tikala na pembe na yo. Bandeko nangai oyo koloka te. Elongi ya mwasi ekomi boye, mukongo ya mwasi ebeti boye, apakoli nini produit ya hydroquinone. Congolais ndeko nanga africain, to batela poso na biso, to pesa poso na biso ya mwindu valeur, to pesa poso na biso ya mwindu dignité. Tala ndeko na biso ya mwasi ndenge ya mibomi poso nyonso tu yango natali. Eske kozala pembe na kozala mwindu poso nini eleki kitoko? Yango na comprendre eke ba poso ya mwindu ezalaka malamu te po na biso ba africain. Tozali na complexe d'infériorité. Bandeko na biso ete ya biso na makambu oyo na namoni mwasi ya boye. Kokamwa bandeko nanga bokeba na produit ya
hydroquinone bande konanga bo baby sanzoto te tikala na poso na yo ya kitoko. Donc likambu na nga likambu ya ngai te mesali ko salanga mokusa. Hey, likambu yo mokusa ete ya bande ko vraiment pona likambu oyo. Ah, likambu yo mokusa. Likambu na produit côté lisanzoto. Eza ko kamo kwa femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, je pense à toi. Oh Dama, oh ma mère, toi qui me portas sur les dos, toi qui m'as laissé, toi qui me gouverne ma première pas, toi qui la première m'ouvrir les yeux, oh prodige, la terre, je pense à toi, femme des champs, femme de la rivière, femme du grand fleuve. Oh toi ma mère, je pense à toi. Oh toi, oh Dama, oh ma mère, toi qui essuieras mes larmes, toi qui me réjouissas les cœurs, toi qui appartiens à supporter mes caprices. Comment j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi, femme simple, femme de la réjouissance, de la réjouissance. Oh toi ma mère, je pense à toi. Yo solo femme africaine. Pona nini kobebisa poso na yo boye, kobebisa poso na yo boye. Complexe d'infériorité bomi biso africain. Likambo na koti yango. Yete ya bino kwa. Prof W Radio Télévision du Solo DSV. Likambo na hydroquinone. Yete ya bino kwa. Prof W DSV. Oh, femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère. Est-ce que vous n'avez pas le coup de femme africaine? Le coup de femme africaine est allé les sous-sauter. Naboy, Mondele Tomwindo, complexe d'infériorité. Été Abinodi. Été Abino. Merci, Nabandeko Nyoso, Obolanda Kibiso, na émission Nabiso sur la Trofa W, Radio Télévision du Solo, likambo na produit hydroquinone, likambo na tioko, otobengi tioko, litomo tioko, mo tioko, tioko. Basi ya mwindu bazali mabe, kozala pembe ndoza kitoko. Mama ezuyo ebetio, ete ya bino posio komi lokola mosuni ya ngulu, to mosuni ya ntaba, to mosuni ya ngombe, batumbi, talelongi ya mwasi. Mwasi ya boye soki yanga na ndaku na bengani. Soki ya boye na kati na ndaku ya ngai, bisanza na lingate, boye, opwa, salite vraiment ke, kozala mwindu, likambu oyo bandeko na ngaba kongole, na koti yango, na koti yango likambu oyo, salinga vraiment mokusa, pona komona ba produit ya boye, basi bazali ko bebisa nzoto, hydroquinone, poma ye nzoto kwa, femme noire, femme africaine, respectez nzoto na yo, respectez mwindu na yo, mondele aleki yo na kitoko te, batela poso na yo di. Merci bandeko tokomi na tango oyo tosalika kopesa bino flash ba mama oyo bapakolaka oyo bilongi koma boye na batata oyo botika ezali komema bokono pe maladi ebele ete bino ezalaki toujours ya mino DSV sasa bango batuna mo chokoli